Bonjour la famille. Bambote na bandeko nyonso baoyo bolinga mama Nicole Moisanza, baoyo bolandaka émission na nga tozokende wapi. Epi nalingi napesa lisusu ba bonne fête na ba mama nyonso tout partout na monde. Nzambe azala na bino. Lelo eza ba journée na biso nyonso tout. Et puis même Bible eza koloba na biso une femme sage bâtit sa maison. Tozoluka pe basi oyo bayebi construire, bayebi kobakisa implice na kati ya société. C'est bien tofetaka ba journée internationale, ba fête des mères, mais eloko eza pe important. Donc valeur ya mwasi na kati ya société. Donc il faut toyebana ko se respecter, surtout biso wa mama moto atongaka ndako. Et puis toyeba pe ke mama zo jouer toujours ba rôle ebele net na kati ya communauté na biso. Bonjour maman Ngo Marita, et bonjour maman Sylvie Kabessa, et bonjour papa Teke. Donc moi si azana parole ebele vraiment coucou maman Iguette. Moi c'est dans la parole ebele vraiment aza ko jouer. Donc c'est bien toza ko fêter, toza ko sepela, mais iloko ezali vraiment respect. Merci beaucoup Ndeko Toko Nzola. Bonjour maman Lucie. Iloko eza bien, eza vraiment na moi si eza vraiment to eba kopesa o eza bien comme de topesaka naissance ya bana. Et puis image, dignité, respect, c'est très important. Malgré ça na bandeko na biso misusu ba négligeaka o etali image vraiment, alors que image surtout ya mwana mwasi. Bonjour papa Richard Mbala, eza très important. Alors lelo vraiment nazo loba po moi déjà ebimi par moi ebandi ba moto ebandi. Bonjour maman Malika, bonjour maman Nelly, na bandeko pe oyo bayebi kobongisa toujours poso na bango, teinture na bango ezala toujours bien, ezala kaka basi te, eza pe na ba mibali. Et puis tant on a kolobelaka teinture. Bonjour maman Marlène, na pona compréhension ya bato misusu. Bonjour maman Bijou yoka ba misusu bayaka bamonaka ke non, ah non, kuna tioko kuna boye. Bon eza façon ya mentalité ya bandeko misusu. Alors misusu bazoyeba te. Bonjour maman Julia, bonjour maman Priscilla, bonjour maman Mary. Misusu bazoyeba te, bato misusu baza na batiaka batioko. Quand on parle de tioko, donc batioko misusu eza ke ozomona motu azoko détruire poso na ye, mais azoko nourrir yango te. Coucou maman Frida la joie, bonjour maman Elisabeth. Azoko nourrir yango te na babiloko oyo eza comme na ba vitamine. Mais au mona sikoyo bato misusu baza misusu alobi ke ngai nazotiaka babiloko bakasi, babiloko makasi. Voilà, au mona moto aboye ako risquer azala boye te. Neti maman Nicole atie poudre te, atie fort de teint te, aye boye. Donc mosusu akoriske azala na ba bouton, azala na ba tache, azala na ba cachet. Ozomona même na basa misu ezala fatigué, donc trop na ba cachet. Mais c'est bien maman Pamela Kalala. Alors nalingi pe lisusu naloba mpona bandeko na biso bozosenga bozo kozala na besoin crème terminator. Alors vraiment na ndenge ya baconfinement oyo ndenge ezosila, baemballage oyo nasalaka terminator ezalaki bloqué. Donc kaka nde nayebisa bandeko mosusu. Coucou maman Claudine Ayoga, bonjour maman Pierrette. Kaka nde nayebisaka bandeko mosusu ke omoni poste, donc tosalaka na baposte te bamanevre ezali. Alors mpona bandeko oyo baza kopase commande na bango,
pour na crème ya Terminator nde na ba Terminator aza ko jouer rôle ezaka na maboko te aza ko jouer rôle même awa même ba place omoni même na ba moto na pesa ki même conseil na vidéo moko na uta ekoloba nazo sala moi rappel. Moi je préfère encore coucou maman Eli yonde makam Terminator eza eloko moko ezalaka choté so muto pakoli donc na mutu mususu akoko remplacer yango emsu comme na sens que nazo baneti mafuta na sens que azo pakola na ye parce que ekosala ba réaction nango ke mafuta mususu emsu chargé mais nazo loba toujours na bandeko oyo bazoya à tout moment bazoya maman tala tâche na ngai be tala longi na ngai be tala nini boy pourquoi na recommandera bino botia jaune d'œuf omoni jaune d'œuf wana elongolaka pe batashe. Pourquoi nazo recommander ba maman misusu nini nini oyo ba capsule wana ba vitamine E1 et puis pourquoi nazo recommander bino savon. Bonjour maman José Basake mon net nga boina otu sukola na savon nanga parce que on a deux sortes de savon. Il y a simple eza ya 10 €, il y a Cortel eza ya 20 €. Alors omoni neti savon wana yanga wana eza kosukola penza poso très bien très bien. Donc ozomona neti ba moye bandi bo neti ba mama lelo eza journée na bino donc nazo pesa ba bonne fête ya on nazo ba ke ba mama nazo neti nazo yoka ba mama misusu bazo lelo mona ba mama même ba mikolo ba mama même coucou mama Dodi walesa mwana ba mama misusu mwana nanga mama nalandi ba YouTube nasali café nasali ai nasali nini eloko moko te oui toboyi te parce que mutu nyonso te azoya na YouTube pour à parler vérité parce que nga nalobaka te ke non na leki non naza spécial te mais nga na préférera toujours que non naya kokosa yo te ozomona parce que nakoko yo oyebi so secret oyo nazalaka nango na privé tomoni même Terminator oyo kaka bozoyeba te combien de gens oyo bazo solliciter yango ou soit bamiso mpe bazolinga mpe omoni neti mutu mwindo kuku mama mami bikamwa bato misusu bayebi bino ke bolingaka eloko eza koimpressionne yango nayebisaki ndeko moko nabi à quoi sert ozwi bambalage oyo ezali spécial oyo ekoki koatire basi mosusu ya baafricain amoni ke mafuta eza bien mais contenu oyo eza na kati. Bonjour maman Arlette eza très important contenu mais sikoyo tala ndenge basalaka bandeko misusu bakosaka bino moto azwi alatisi omoni pourquoi nakoko ozala mpe naza na bon pareil mama d'ici malanga naza na bato ebele même na France bato ya France boza ebele nakoki mpe bolimbisanga peut-être nakofete na bato misusu bozala vexé mais je préfère encore être honnête. Bonjour maman mère Rêvé bonjour maman Fanny Bala nakoki mpe kozala na correspondant par exemple na France na Belgique na Londres partout. Pourquoi mais pourquoi naza kohésiter le cœur de l'homme omoni ngai nde naza peut-être nalobi te ke non naza nzambe te ya yo mais pasi na nga oyo nakoki kozala nango mpo na yo peut-être mawa moko nakozala nango sincérité nakozala nango mais c'est pas tout le monde na ndenga business na internet peut-être compassion wana ke naboyi ke natia anatilo acide na savon po ozala boye to naboyi ke natia mbongo liboso po yo osombaka kaka sikoyo toza ndenge moko te voilà parce que bato mosusu ok maman Nzumba Zouzou ici même si on a na peau noire même si on a na peau noire même si on a na teint clair et tinga mais tout ezaka toujours traité nandimi te ke no même nga naza na teint clair même maboko na ngai eza boye to naza déjà uniforme boye so nazopakola eloko te nandimi te ke nakozala toujours na teinture non même peau noire okoki mpe kozala na bagraisse okoki mpe kozala na babouton okoki mpe kozala na batache
oza pe na besoin même ya savon oyo bonjour maman elali vuvu oza pe na bonjour maman Liza Matadi oza pe na besoin ya savon na tekaka ezali savon moko même na bana kokosukola nango eza simple et puis nalakisaka bamafuta même bavanila même yango voilà pourquoi moi nazoloba ke même na bamoyi boye nazoloba même batontine ebele bamama ifo bozala mafuta wana sola parfum peut-être m susu na butu vraiment naza koexige vitamine E vitamine E surtout na bato oyo ozomona banoir déjà ezosala yo awa oza faible vitamine E so mafuta no tie jaune d'œuf je préfère encore utiliser na butu bon bamisusu o papa pembeni solo non net na répondaki tontine moko na question omoni jaune d'œuf soki ozotia bavitamine otie par exemple parce que na osala video moko spécial na koya vraiment naza na mafuta moko na kobimisa mafuta wana to préparer yango ensemble soki otie bavitamine otie misusu huile na yo ekozala na solo te mais soki eza te opakoli yango na butu okauki je préfère encore ozala na vanilla parce que okokotia vanilla boye vanilla oye nango peut-être mpona yango eza na sola parfum po mc kogene mpe nani papa te mais na bato oyo mc mpo oza na yo mpe na chocolat vanilla mpe na jaune d'œuf c'est très important na bamoyi oyo ya bamoto ezobanda oyo c'est très important parce que les jaunes eza konourrir poso en même temps mpe ekoki kolongola longolo bamwa bapeki mpo bato mosusu bate chocolat mona abisaka mwa chocolat mwana bakoinkoko eza noir bazalaka mpe mais dans tout ça na préféré na passer message oyo na journal elo mpona kotalisa mpe biso bamama rôle nini parce que omoni nazoba neti na fanzawa nakozala mpe fatigué nakokoloba mpe bon nazoluka correspondant moko na France parce que naza na bato ya France mingi olie msu nalobi poste boye mais eloko nini eza koempêche nga eza mentalité ezali façon mpe ya bamama na biso mosusu ya baafricaine moni te meme na komi na bi bamama misusu omona azokritike mutu aotonga mutu mais soki ekomi batonga ye asiliki non nga soki otongi nga na kotonga yo eza toza na kotonga mibale kotonga ya motema mabe te na kotonga mosusu ya motema ya mabe ezali omona penya moto azokritike yo moto azokritike yo donc c'est comme si osala ye mabe na moto mosusu mpe akoki kobeta lisolo na moni neti nga bonjour mama Marie Thérèse ngai mosusu nakomona ama Frida mama wana tantine osola na ye atuka zala sage parce que abombaka makambo te la sikoyo eza mosusu kotonga te mosusu koloba mama mo nza alobi na nga oza obombaka makambo te to oza moto ya double G ya kotonga te mais soki mosusu nalobi yango mpe na nsima na ye kuku kana na nga mama bijou so mpe nalobi yango na nsima na ye eza kotonga te na ede ndeko na nga mais soki ya moni yango eza kotonga au moins eza kotonga moko ya sage eza kotonga moko ya motema mabe te mais misusu mpe baza batongaka bato na ndenge penya ya motema mabe yango moi me bible elobi eloko olingi basala ote kosala moninga te ntango yo oyebi neti ngani nazaka na mboka na nga boye nayebi ke fi oyo akoya otuna nge eloko te o te mama nayoka kotanga ekombo na nga mpo bagere na ye nayebi dia o mpe aza songisongi donc nabaki soki nga natanga ekombo na yo donc eza mosusu na ndenge ya kotonga moko mpo kotonga ya charisme ezali na kotonga ya non charisme ezali donc yango ntango nazoloba boye moi je préfère encore yango nazoloba nalobaka eloko oyo akozala hypocrite te epuis eza na basi mosusu lelo ya baafricaine bazalaka wana balingaka kolatisa baninga buzoba na bango comportement na bango alors que bango moko mpe bazali na comportement mabe donc soki otongi nga natongi yo soki nga natongi yo na kotonga yo te na ndenge ke non mosusu eza na basecret mosusu eza babiloko mosusu eza ke moto akonfie yo mpe okokobomba malgré moto wana asali yo mabe bamisusu bayebaka te mais bamisusu mpe baza moninga akonfie te moninga asali ye mabe te mais ye abandi kotonga moko ya motema mabe alors bazoyeba te ke non kotonga liso ezalaka ya motema mabe te ezalaka mpe ya motema malamu ozoloba mosusu lisolo donc voilà omoni yango nazoloba comme eza journée ya bamama
bonne fête ba maman surtout vraiment moi moké changement de mentalité wana kotonga charisme ezali donc kotonga ya charisme ezake net ngai yo mona mama mapati tantine wana ngai naloba nga vérité et puis naza hypocrite te so pena na sepeli na ote au mona penda na l'action position mbala moke non na sepeli te mais so po yoki ke non na betaki lisolo yango kuna nalobaki mama mo esanja baki nanga nazala sage na yo oza moto ba problème wana komi kotonga moko charisme donc na tongi ozalaki te me nalobi na nsima na yo me ndenge charisme mais sikoyo bakotonga moko ke non eza ya coronavirus eza pene kosali moto leo toza bakotonga coronavirus na toza bakotonga mosusu ya charisme osali moto eloko te na sens ke abimisi na makambo mosusu oconfie ki non toza na besoin basi bongo te ke non fo bimisa kaka makambo nyonso moto ayaki koloba na yo non la biso nyonso to basi ya baafricaine motu moko ta koloba ke akoyoglise mwa komba motu na nsima mokongo te aza na ye te nga peni nazala naza boye nakoyoglise me nga so peni so na glise donc il faut koasime eza likambo kowangana te oyo nga natongaka te non bible elobi eloko olingi basala te kosala moninga te nga so kotongi nga na kotonga yo me na kotonga oyo ya coronavirus te na kotonga oyo ya charisme epi soko kutu oyo kotuna ngai lisusu non ekotonga ndenge eza wana il faut tozala sincere kotonga eza mabe te nazoloba bie eza ya charisme ezali na oyo ya mabe eza ke non motu mosusu azobimisa babiloko oyo bazalaki nango na ndeko na ye to bozalaki na bamoma mo bozoseka bozosolola yo mpo olobi nga mpe nalobi mais sikoyo ekomi sikoyo yo obandi sikoyo kobimisa il y a des choses ebimaka te mpo yesu mpe nzambe mpe abimiselaka biso makambo na biso te donc eza makambo mosusu fo ezala en secret yango nazoprofite mwa moke na liteya oyo ya pete ozomona mpona misu mpe kolobaki non songo ntango yo ozosala motu mabe mpo bamisu bayoka soni te bamisu baza bafi mosusu batanti mosusu otali eka aza na elongi ya kotonga neti nde bazotala bato mosusu boye bazoetudie mama coronavirus donc ye baza elongi ya coronavirus ya kotonga na mosusu mpe soki otali obi te ye atongaki te mais mosusu abetaki lisolo normal voilà la différence donc soki olingi basala mabe te yo bakosala moninga mabe te il faut to asimaka oui il faut vraiment koasime ke non nga mpe nde naza boye nalobaki nkombono na nsima me ezalaki bongo te wana soko eza ya charisme nga soki otongi nga na kotonga yo me ya charisme donc nyonso to wana eza kaka vraiment ke non kopase message na bandeko mosusu oyo bayebi kosupporte bandeko na bango ya basi te donc voilà pourquoi natielaki bino photo ya couronne wana fo koyeba mpe kolatisa moninga couronne ya malamu eza te ke non okei kaka alobaki na nga boye asalaki boye on n'a pas le temps toza na temps ya ndenge bamama na nga bafandaka boye alandi video moi ça me fait plaisir maman tous les jours omona na WhatsApp maman vraiment miomi nanga esili fibrome nanga esili solo nanga eza te nakomi uniforme oni ngai naza bongo maman Nicole nalongwe deuxième classe nakomi première classe on avance comme ça mais mpona bafutilité basi mosusu bazoswana ote otongaki nga asala examen de conscience na yo soki yo oza na kotonga coronavirus fanda kala soki moninga wana misusu oyebi ke moninga na mpe abise makambo na ngai mpe nyonso te seka aza kotonga ya charisme donc otongi nga natongi yo soki olingi mpe batonga yo te yo mpe kotongaka motu te donc on a passe alors mpona nazoloba meme mpona likambo ya bamama na biso nazoyoka bien bamama mosusu bozoloba kafe natie kafe bambala nazoloba ngo très bien poso baafricain ya basi baafricaine mingi bolandaka na bino bato mosusu na bayoutube wana te bapomme de terre wana bakafe wana banini basi baafricaine baposo na biso ebongaka na babiloko mosusu ezaka sek te baluile voilà pourquoi moi nazoloba boye ntango na rekomandaka jaune def na kati ya mafuta na yo c'est très important oyo bando remarke ke omoni tache emoni eloko lokola tache omoni eloko lokola tampo bakashe surtout bamama na biso oyo bakashe esala bino eloko nga nazokamba bato mosusu omona boye ayebi yo pendant 2 mois azoutilize mosusu baconseil ozopesa mais apresse eloko lokola tache eza likambo ozala yango presse te
Et surtout ma poste ça ma précédé. Voilà pourquoi ba de comme sous ba maman sous boli misanga oko mona nga isu na ligne te nga bloquer. Na mona bloqué parce que na moni ozo comprendre te na monde bon merci beaucoup ouais. Mais de contourner kalou. Ozo comprendre te. Parce que tâche et melaka. Mais ceux qui ont kende nango ozo mona ko zui eloko moko ezo kende nango malembe. Tikela yango temps. Même il n'a pas caché, ba maman o ba caché beta bino. Même il n'a pas caché, zo mona penda que non ba noir. Et c'est logo ya facilité. Et ça est logo mon côté que non obi que non peut-être dans un mois ko longwa plus facile. Mais non. Et ko longwa nango net ngana na crème wana o ya ba caché wana na crème parce que na évita ka muta ko tia terminator awa te na loba ngo bien. Otala boko nanga bozo mona ba vidéo monsieur nazo on a partagé. Il y a une série double face dans ma tête pour ça. Vous avez la même différence dans la nationalité, nationalité. Donc vous avez la même que notre talent est beaucoup à monter comme boy. Ce pour tel on a payé boy. On m'a dit que va poser peu zolo. Pour la roloba que ils ont comme crème moko eza bien. Donc et puis peigneur côté à moto n'a besoin na ndenga lingi. Mais il faut quand même tout ça faire très attention. Il y a ici mais dans la crème oyo eza très doux. Il y a au moins ata tampon ba noir musu ba musu ba noir ko zala osukoli na yo ozoya nango a ozo pa ezo longwa pe malembe surtout na bato so po oza habitude ya osalaka blanc d'œuf na sucre par semaine obando mona pe blanc d'œuf bando ko soulever un peu mo ba poso mo soko obando remarquer mais pour la commande ya terminator naza na bamballage te bamballage esili nazozela bonjour maman Claudine Matouba ya nazozela ya moni bandeko misusu mo nazokoma na bi que non en tout cas bon il faut nazwa mo dans une semaine mais naza pe mutu nasalaka na poste te en tout cas nayebi te soki koya tikam mais nanu ozwi terminator te oza na yo na jaune d'œuf na yo mais bateau peut bolingi bo commander. Moi je préfère encore faut commander na ba savon. Bon ils a bon na bino. Mais moi ni savon, moi net ba moi boy bandi boy. Savon on est ko sukola très bien. Tout dans a deux sortes de savon. Nyo surtout mais mon cocktail. Cocktail na mutu oyo penya poso na epenja ke olobi ke poso na ngai kuba. Oyo pe ya normal mutoko koko sukola nango pe osukoli nango pe même itina elongi problème ezate oya normal wana surtout na bino bato boza ba chocolat oza teint clair te oza chocolat okoko oza pe ka l'huile oyo pakolaka wana ozwi otie oya savon normal na bino pe bato boza chocolat to na mutu bisusu pe azala bezo so ma cocktail te boza bezo so ma savon chocolat. Ok, koluka ba miliki wana mai wana oezaka ya sans sucre. Okoko mélanger yango pe na savon na yo, o sukola na yo et benda toujours teinture bien. Monsieur ba mani ko miliki ni moni yango ngata na sa na zo te ya boy. Na linga pe mutu na mutu o sala pe découverte na yo. Parce que tant on a le miliki na koloba te mani ko la kisaka miliki yango eza ya ndenge nini penza donc nga pe na kozwa miliki na ngai na sombi na ngai na supermarché na tali ba miliki moko ba carton ya nango ya sucre te na mélanger na savon na nga nazo sukola nango yo poko ko découvrir na yo tant msusu ngai na pesi net ndeko moko na lakisaki j'ai douche ya sien oui habite photo azomona te oh maman Nicole ndenge eza boye est-ce que ko banda te ko banda ko banda ko expliquer nga yango en détail ba ingrédients tout et c'est pas bien pourquoi na banda ko expliquer ba détail tout nga na sali par na nga na yeko l'action eloko mso yeba kité toi na poto internet ezali nga pe na sa ba découverte nga moko aucun internet obetisien oye ba bilo ba ingrédients nini eza na kati donc il faut ka nga kaka mani Nicole soit ya relaxa lisusu donc moi sur côté wana bato su bazo comprendre ngate au moins nga na bloquer nanga parce que ça c'est pas normal c'est normal te comment se fait-il que yo sali pas olakisi mutu eloko ayebaki te mais mutu wana na internet na ndako na ye aza na portable na ye akoki kosala na ye mpe recherche na ye na eloko oyo olakisi me elobi te yo lisusu donc
nga na fandaka na WhatsApp ate pona ozanga eloko kosala te voilà ezomona babiloko boye des fois nazo kobaya yango kaka mais nakoki mpe te kotika bato mosusu baza intégré po c'est pas tout le monde aza na mentalité ndenge moko non eza na batontine mosusu baza mpe awa bana bango baotindelanga bafoto batashi na bango mpe ezosila sikoyo nazose pose baquestion sikoyo pourkoi bamisusu esila te touti na baai touti na banini oyo nalakisa nini solution mosusu nini mélange ya nini sel de mer nalakisa yango na nini na ai nalakisa yango na citron eza na bato mosusu basalaka mélange wana batashi na bango elongwa yango mona nalobi omoni sikoyo bandeko mosusu oyo ozomona obi ke intervention rapide ezali omoni ke tache nanga omoni nga tache oyo ezalaki trop noir awa mais sikoyo nazozwa terminator natiaka moyo tia moka awa parce que ntango moto azotindelanga message mama nikolo naa na batache eya des tache mosusu eza nango boye omoni yati ye ti bomona yango eza te parce que nazwaka terminator omona na pose nakomomona yango sikoyo ekomi kosala neti kotombwama alors yango moni nazoloba ke na bamoto oyo na bamoyi oyo koma ndeni okoki kogarde nini na yo koma ndeni okoki kolongola batache na elongi soki otie jaune def okoremarke eloko nazoloba na yo mais jaune def wana ntango oprépare mafuta na yo nde nakomaki mafuta ifo ezala na frigo bandeko pede fo kotia mafuta na frigo urgent parce que ekoki kobeba bato boza na Afrique so boza na bafrigo osali mafuta na yo ozotie na frigo bato mpe boza na poto bamama na biso oyo boza na bakashe bacancer ebeti bino na elongi nazosala bino naza na crème wana ekolongola yango mpo namoni mpe mama moko asasombaki donc tala mpenza ndenge ezolongola ye mais yango moni nazoloba ke nazosala mosala liboko moko pourquoi ngai naye te mpona koanarke yo te des fois bozomona même bapri ya babiloko oyo ngai nazotia na internet tala basavon 10 francs bacortel 20 francs eloko loka terminator même bato batekaka ko bao batekaka bamafuta wana basavon boluka bapri oyo boti komona yango te bapri ya ba 10 euro bapri ya misusu ozomona ata meme ata bacapsule wana misusu badetail wana ba 1 euro ozomona Maman Nicole Malulu soki eza pour la première fois oyeba nga oessaye otali vidéo na YouTube tozokende wapi kuna terminator déjà explication ezali awa pona nazoya kopesa ba conseil misusu pona avancer déjà bientôt na okata nanga donc terminator luka oyeba yango na YouTube nanga soki eza nini merci donc ozomona ke yango nazoloba kaka oui biso basi ba africaine bato mosusu baza na mitema ya kosunga baninga te mitema ya kodétruire mitema ya bapropre intérêt na bango ngai yango nazoloba meme mwana eza komibeta tolo te meme yango mwana mwasi moko abengaki akasi neti nazokanga émission mpona libela ngai abi non mpona libela te nazosala pause mais eza mpona libela te po ye alobaki donc manikoso tozangi yo eza pasi parce que omoni même bapri wana mais tala savon wana oyo ya 10 euro wana mpe ezosukola bien terminator mpe nini oyo cortel mpe ezosukola très surtout cortel bota donc ezosukola bien mais yo soko obeti kaka tour même na internet okoki komona no eloko ya 10 euro te na bato oyo mpenza babongisaka baemballage baselaka bango bapublicité bino bomona yanga nani yango bato nini yango baselaka bapublicité te terminator boye nini boye savon boye terminator eza na crème moko yango moni meme balobaka ko jésus basalelaka ye publicité te même eta paster moko aloba soki omoni moto azoteka eloko ni azolobaloba ebele merci beaucoup mama Kapinga azoloba bonjour mama Marceline ebele paster moko alobaki soki omoni moto azoloba ebele ya biloko kosomba te po normalement moto aza sire na ye ala na ye calme aloba na ye eloko te afandi na ye neti nga nazoloba boye omoni naza désolé nazoza boyebi na privé te nazozala sollicité mpona bapartenaire mosusu na libanda mais nazobanga
nazo banga na ba photo nga na zwa ya ba makolo ya bato ya maboko ya bato voilà botika nga bandeko mosusu ata bolanda oyo botekaka ba biloko oyo boza ko solliciter crème terminator vraiment naza désolé na ko kotia ba poso ya bato na risque te pour motema na ngai eza ya bino te. Je suis pas là pour na ko juger, mais c'est pas moi si surtout ya africaine azalaka na compassion à se mettre à la place à baninga. C'est pas tout le monde. Pour moi biso net nga naza na carte internet yawa. Oui, bandeko mosusu bayebinga o bato bazolanda yo okokomisa business okenango mpe na ndenge ya kodétruire baposo ya bato misusu baza. Mais par contre ozomona nga nazoli te ezala même na baconseil même na baorientation même bakoyi na koyo banoke non eloko boyete eloko boyete mais omona même ntango nga nazozwa même babiloko yango nazoteka ozomona kobi ke ozosaloka sacrifice bolimbisi mwa moke la famille eza na ndeko moko moto abandeki kobenga nga ozomona yango naza vraiment désolé mpona bandeko oyo boza kosollicite boza misika o mama soki tokoko travailler non bokoya kotiela bato mosusu terminator asidi na kati parce nga baprix wana ba 10 euro napesaka wana ya ba 20 euro na internet ya eza nango ekozala te même baterminator ezalaka mosusu selon ndenge milite eza 25 euro ya molai mosusu wana 100 ml 50 euro mutu moko tokotekela eloko ya maboko boye ebande kutu 20 euro eloko neti nga nazalaki maboko de nationalité ndenge naza boye si terminator nde nalobaki bamama na biso mosusu na baete bokendaka na biloko ta terminator ozomona omona mutu bango batekela biso savon nga nazo ba 10 euro bango batekaka ta biso ope 30 euro 45 euro eza business. Mais parce que ya otala teke toza na poto yo ozobima na ntongo oke mosala mbongo poto eza pasi ka eloko opakola okomaka na ba 400 ba 300 euro. Mais omona sikoyo nga tuna nga zema Nicole nde bino ozalaka boye omona babiloko na nga nasangisaka wana nakoma na nga ata na ba 100 euro ozomona peut-être misusu ndenge na eseya glutation parce que par rapport ya baete bamoi oyo tellement glutation aza un peu na ba vitamine C aza un peu na babiloko trop naturel voilà ozomona yango po glutation soki omoni moto atekeli glutation na 30 euro osomba te. Glutation aza mafuta moko cher akendaka na ba 80 ba 100 parce que aza mafuta moko basali ye hydroquinone eza nango te yango soki omoni moto ayo o te okozwa batampon okozwa babouton surtout na likambo ya mafuta loba misusu otindeli nga message na moni te mais soki omoni mpenza moto otekeli glutation komi kozwa te okotindela nga foto mani kotala nani foto oyo yango nazoyesa bino déjà mafuta neti glutation mais bandeko na ngai poso basakana nango te mais bandeko mosusu bozosollicite nga na mokala nazo bavérité nazo travailler seul. Pourquoi? Parce que eza motema na nga ndenge eza nalobi teke non mpo natire bamama misusu balinganga non bamama misusu nazosala deja plus bango misusu mpe baza wana baza na bango mpe mpo na nga avec intérêt mais baocomprendre teke oyo aza na souci na biso ya basanté na biso ya baposition na biso mpo so tobi totala baprix ya babiloko mosusu napesaka ça rien à voir na bandeko wana mais so tobi totourne na internet tobi motu abibisa biso crème terminator ana ete parce que so moto alobi azala nango aoyo otekelo na 25 euro te ozwa crème terminator penya mokebo pe baotekelo na 100 euro olingi tofandi mpe sikoyo omonake no maboko na nga mwindu bakude na nga mwindu baawa na nga mpe mwindu bon po terminator okomisa yango partout ezotravaille na baoption nyonso dans le sens que na kati ya nzoto na yo na makolo na yo partout. Mais vraiment nazo ko répondre parce que ça fait déjà 3 jours en oyo na ba fournisseur na ba ndeko oyo misusu ba misusu pe boya na bino te po ba misusu nazo loba bona ba vidéo po misusu koya mani ko na ina tekelo terminator muta ko teka terminator international azati po to amitema moko te boko tiela bato ba javel o tiela bango ba acide nde na maboko nazo mona wana ya bato misusu makolo misusu ape komi o terminator non
Non. Parce que nga naza un an lokoso mbongo pour musala nga na sali na média oyo nga na zui temps ya ba énergie et miso fandi boye oyo kana maman na même na Afrique nga na pondra te o bata poto te non. Tout le monde a très important dans la vie. Même bata Afrique ba yebe moi mutu so en Afrique des choses tinda e kene na zandu bekebo apesi o pe lorote et miso pe o sengi pe bra symbole. Mais tant on a ça koloba boye nazo tali soki non elongi na yo zala passion zala na passion swana ya ko traiter yango ya poso na yo nazo peso ba stratégie ozomo ezate biloko ya cher te mutu ya mutu sala mutu non kaka ba biloko ba di bomoi ka ndenge nga epa na nga même ndeko moko ba manicole yo ozote biloko ba di ezala te na internet ezala rapete. Même ngai na kendaka na tourna bonjour maman Yvonne Kitumba na tourna pour na tala quand même batu musu bateka o kaka eloka mukebe 45 €. Même atana ba consultation ana des fois nena ba kamboto soko lobi te ma Nicole expliquer ngana no bien na sala ndenge nini pona ba bouton nanga ah maman lo sako maman Madeleine mafuta na zona no teinture uniforme tant on senga ba 50 € wana. C'est rien. Pourquoi? Parce que ba misu ba senga ba 200 €, ba 150 €. Em suko moi na bimiselo mon secret. Parce que ba secret lelo et comme un business. Mais yo zo sko ba secret musu zo sera on ba live. Ya on na zo ba ke tout le monde au Azlandanga il faut apporter ngapé quand même na mona ke asali effort. Ezate que non na la kisi j'ai douche moko comme maman kangela nga photo maman ndenge za boye na moni bien expliquer nga détail non naza moi musala te kutu yo sepela kutu na moya lelo nango yo l'action secret surtout ba secret ba poso surtout ba secret ba savon surtout ba secret ya ba mafuta non mtoate eh oui amoy kaza mutu ana banga nzambe boye ba te na privé comment naza ko lité si on a lobi que non na livrer ba terminateur ata 200 ans ba tout boye. Mais et le réseau va se les années. Tout est là. Mais tout le monde a le cours son bonté. Tout le monde est dans la vie. A koko ko ya ko lela yote. Aime soit na compassion na yo. Alors il y a un moment dans le baki pour na aussi ça ba tâche na yo. Même na ba maman na biso misusu ozomo bomo la ke ba tampon na bino. Bomoni jaune des fois na. Et ça n'a pas vitamine. Et ça vraiment n'a pas vitamine. On peut remarquer même que longo la yo ba biloko mususu malembe. Bon moi ni ba vitamine E wana ya ba capsule wana. Yango pesa ko travailler. Nazo sabino vérité. O na teka 1 €. Nga nazo ba vérité. Oko soma ba biloko nyonso to te pala nga me kozanga vitamine wana te. Ni mafuta. Même nga moko na elongi na nga o des fois na zwaka misusu ba faille mais o comprendre te o comprendre nga na koki kozanga eloko misusu ba biloko neti ba prise wana boneti boy na ba moto ba ete ba ndio na koza na terminator na yebi ke naza assuré oui na koza na terminator na yebi ke naza assuré. Ata mafuta ezo sa neti mo manèvre pour mafuta benende les a wana toxisaka mais terminator a toxisaka et là on a remarqué mais terminator il faut ça la très attention dans les sens que sur le lobi que na ba lotia na nzoto moi je préfère encore tia na butu mais na tongo boye et da muta chocolat bata chocolat boza na savon na bino oyo na tekaka 10 € et da nango normal ko sukola na ban batu ya teint clair matu oyo sobi que non en tout cas nazo sukola poso nanga bien boza pe na besoin ya savon ya Cortel bata chocolat na laksa mafuta moko vanilla même bata chocolat il faut botia pe jaune d'œuf na kati ya mafuta na bino parce que moye bebisaka poso même to uti na ba confinement awa na ebite so bo remarquer loko boyi ke maya moto wana batu so to bandoko tia na ba mungwa oyebi ke so bandoko komisa poso makasi. Maman moko te benga Nicole o remarqué que non maya moto on dirait baby singa moi poso muke ngabi ngape na mona ki angot bonga na sala ni ngana kenda ngamba moko savon na oya ngai wana
soko olingi ndoko otia no miliki te miliki wana mpe soko olobi otia na neti ndeko moko na ye na répondre na question ndeko moko opozaki miliki yango esa solo te na savon miso kobomba non eza biloko mosusu eza yo moko ozosala donc eza biloko mosusu eza yo moko okalkule neti nga d'habitude ezalaka soki pene na moni ke poso ezozala makasi tro nazwaka huile ya bigenese na sopi na savon okotia mpe l'huile t'as pas besoin oya otia bamiliki meme mpe moto soki eza oli obomba mpe savon mosusu oza oblige otia na frigo okokotia l'huile kaka oyo ezopakola wana ozwi savon wana obalusi yango bongo ntango kosukola ozomona mpenza mpena nzoto sembe mpenza bama ya moto oyo bato bafandi na baconfinement oyo bamisusu basangisi na bamungwa bamisusu nayebi te bamisusu so boremarke poso na bino ngai remarke poso na nga mpe nakomomona yango omona pene neti keno babiloko moko neti ya bamungwa parce que totiaki tofandaki trop mais il faut ozala toujours na stratégie ata so osombi savon epa na ngai mais soki oza na l'huile oyo opakolaka otiaka na mafuta meka otiango mpe na savon osukola nango surtout na baete oyo pourquoi otia l'huile wana na savon parce que soki okoki kopakola mafuta te na moto mais déjà ntango ozotia l'huile wana ezali sikoyo kogarde yo te ekogarde yo te mais na butu soki olobi napakola mafuta na nga neti na bamoi boye vitamine e capsule wana ekokozala surtout bamama na biso bamama oyo boza na baage élevé ba 50 ba 60 bamama ba 70 bamama baawa na bino déjà komi deja fatigue to bakache déjà bani ata osombi crème wana ya cache ya tampo wana epa na nga mama s'il vous plaît soki na butu déjà sozwi déjà vitamine e na yo wana sotiaki na mafuta na yo merci beaucoup mama Angélique Akala bonne fête mama na yo pe donc na tongo boy na tongo soko la muke oza déjà na savon na yo ata ya 10 euros otiaki l'huile na yo osukoli nango teinture ezaka bien teinture na yo ekozaka bien okosimba kutu mafuta na tobi napakola mafuta mpona oyinda te oyinda te alors na bandeko mosusu baoyo bosali option ya ai na sel de mer na citron mpona koseya mpe kosukola elongi nalakisa biloko wana depuis eza kala me na bato oyo msozo oza courage te oza na terminator na yo kende kolongola tashe na yo na terminator batashe oyo msozo omona mpe batashe efandi eseye kolongola yango na terminator mais eza mpe likambo apresse te maniko tashe yango non tashe ezwaka temps epi batiaka yango na motu te beta kara epi soki oza na besoin koma tashe elongwa yo rapide associe mafuta na yo na jaune d'œuf parce que jaune d'œuf alongolaka tashe soki omoni mpe bana meme na bana nazoloba surtout na bana fo botiela bango mafuta botiela bango jaune d'œuf surtout na bamoi oyo ya bapoto oyo bozomona bamoi yango ya bapoto oyo meme bana mosusu baza na baproblème ya baposo mais jaune wana eza vraiment na bavitamine moko vitamine e mpe eza mpe na kati wana ozomona apres soki oyo otunobi mema nicole eloko nini ozopakola eloko ya spécial na opakola eza wana nga azwa ba jaune d'œuf nange ebele natie na kati vitamine e natie na kati epuis na nini ya sérum ya nini ya glutation esili mais na bato bonne fête mama Victorine na bato mpe oyo baza na bapoudre parce que normalement poudre ya glutation eza mpe na vitamine e eza bapoudre moko neti bakogique te eza bapoudre oyo keno eza mpe mpona konourrir poso na eza na bato mosusu oyo botia yango na bamafuta na bino mais il faut toujours kosala attention c'est la nuit ke oyebi ke non napakoli mafuta na nga parce bamafuta etokisaka wana ezaka bato batiaka bagel batibe wana wi azotoka mais eloko na remarke na bato bazotia bamaki bazozwa bacapsule mosusu atie poudre na kati ya mafuta na ye nayebi te motu na moto aza na nzoto na ye mais kotoka wana vime ezozala mpenza te mais soki omoni opakoli yango okauki mobike papa aza pembeni na ngai zala na vanila mafuta bata chokola zala na vanila moni vanila fo ozala nango mafuta wana elimbaso ya parfum ozwi yango tie otie donc malgré opakoli nini na yo mais oyeye nango awa vanila azalaka solo makasi ya parfum vanila
Alors vraiment na moment oyo Terminator ekoki ko aider yo vraiment na ba moi oyo dans le sens que o pakola ngo na butu mais na moi omoni wana yo standard bo na te mais tout ça na problème ya ba flacon eza na nzela to commandaki yango mais ezoya ozomona to commandaki yango ezoya et puis nazozela yango moni bandeko mosusu nazoyesa bango Terminator bozela kaka na nini dans 2 semaines, dans 1 semaine, nde nalobaki fin mai mpona bato mosusu peut-être naosola na bango ozomona moni ngai Terminator depuis année passée maboko na ngai ebebi te et puis nga Terminator kutu na bandaka yango na été ozomona bandaka yango na été yango moni nazobake non likambo ya poso eza stratégie et puis stratégie nango vraiment faut za makasi net na basavon wana okobeba te bamama na ngai oyo nyonso boza na batampo nazorasire bino na kati émission oyo boretrouve elongi na bino propre net mama na biso mona moni bao boza na bakache boretrouve yango propre donc bambalage nanu nazwi te mais ntango ozwi koli na yo zala na yo à l'aise pakola mosusu mpe neti problème ya tampo déjà il faut bozala mpe na huile d'olive ezala pembeni wana parce que bato mosusu bamama bopakola baproduit makasi ebeta mpe bino esala bakache wana ekolongwa na bouteille moko te ekolongwa mpe na bouteille mibale te meme nga maboko na nga mpe ekoma boye nga moko mokolo Terminator nasala nakoloba 10 bouteille eza moke oui parce que soki otali différence ya bavideo omonaki maboko ezalaki mwindu makasi donc en même temps naza mpe na omona boye bagenu ezogene makolo mpe il faut kopakola omoni baplace oyo bato mosusu omoni olati sapato ezosala mwa banoir donc nyonso to wana oza na Gabon merci beaucoup mama alors oza na Afrique oza na intérêt surtout bamoi na biso ya Afrique jaune d'œuf eza konourrir na kati ya mafuta lukaka stratégie comment koconserve yango na malili ngai na tantine moko awutaki vacances na ye na Congo abima Nicole nazoso meme na bato kuna na Afrique batuna nga tenti nazongi na poto ata poto baokamwa ndeni na yindi te ndeni asali boye te po na préparaki mpe basavon na ye déjà ya cocktail et puis kaka na baconseil oyo ndenge ya kosalela et puis bato ya Afrique boza mpe na bacapsule wana kuna boza na intérêt ya kotia vitamine E wana na kati ya mafuta na bino et puis kotia mafuta ezala ebele te na moment ya moi il faut l'huile dépasser oui l'huile na yo oyo oza kotia na mafuta na yebi te eza na bato mosusu botiaka l'huile na mafuta na bino te c'est pas bien mosusu monaka te mani kolonga pakolaka mafuta bon mais comment se fait-il poso kozala nourri poso mosusu ekobota ndenge nini to comment se fait-il okozwa teinture moko oyo bon merci beaucoup maman Francine et maman Françoise pareillement merci maman Nelly Moukiri pareillement aussi comment est-ce que poso na yo kozala sembe hein et ou soit etela ou soit ezwa chocolat bien parce que là nazolobela même bateau baza chocolat même bateau oza mwindu oza chocolat na yo même ata ba vanilla wana okati yango ozwi ba jaune de fautier ozwi glycérine otie surtout bateau oza na besoin otela te mais glycérine il faut ekota penza trop surtout même na mafuta ya bana faut ekota trop parce que yango mwana kokozala na tache bakokwanza boye balwili wana nde motelemisaka même na bamama na biso bana na bino mosusu baza na baage eza ebele eza mabe totiela ye bacapsule na kati oui bacapsule wana na vitamine E eza mabe tokotia yango mpe na kati ya mwana no bamisusu boza na bana na bino bajeune fille mosusu omona ye poso na ye ezosala neti ezotengama okotiela mpe bacapsule mais même bato boza na Afrique oza teint chocolat kende osomba Nivea éclaircissant bato boza na Afrique Nivea wana eza crème moko bien oke oluki bacapsule ozwi jaune de foutier na kati okozwa mpe pimadu mokie otie na kati okomona ndenge ozwa chocolat na yo lokola américaine Nivea wana eza ya pembe boye kozwa ya blé te eza ya pembe boye ebimi deya na Afrique wana eza meme karate Nivea na fille mo boye asala théâtre na conseillaki yango na otalaka mpe fille yango boye omona mpenza chocolat ya fille wana kitoko
donc Nivea wana eza ya pembe nga ko tuso ata mutaki Afrique faut ya na ngwa ye la bana surtout na bana pe soko tieli jaune d'œuf na kati au jusqu'au glycérine au kotisi na kati ata même l'huile moko na tiaki ya bana bozaka na courant ya 7 €. Meilleure l'huile même na moto aza na ye aza besoin tela te l'huile wana koza nango te eza ya 7 €. Mais pona bandeko na biso oyo ba grossiste oyo bozo ko ambetenga naza kobanga baposo ya bato parce que biso ba noir bolimbisa nga naza na te pona ko mélanger. C'est pas tous les noirs à se sacrifier pona ba noir nyonso non. Na internet c'est comme un monde business. Voilà pourquoi on a même bandeko na biso na ba YouTube ba vérité te au moins na biso pomme de terre pomme bonos oko bandeko expliquer oui mais mutu na positionner comment ko répondre. Et puis mutu nyonso tout a koloba ke nga na bien sûr na koloba te na lingi mbongo te non na lingi mbongo mais na kotilo acidité na terminator mais yeba ngoza bato mususu aza prête ya kotiela yo acide. Voilà pourquoi nous allons répondre na bandeko biso mani ko po nyonso kana ba correspondante mususu utazo ba mani ko omoni eza wana faut ça la photo ya terminator ni faut eza ngana lingaka influence te tala na ko lukelo ba bilangi moko ya terminator ngo eza ya or soki ndenge nini mais contenu eloko eza na kati mutu nde mutasombe eloko na ye faut mona changement faut changement pe eza te que non mutu wana moni changement pour bato mususu baza bateli azoteli bato ya chocolat bolimbisa bato mususu aza atelisio pa na une semaine 4 jours oteli makasi non 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 voilà déjà ça déjà coronavirus a posezo ya faut ozana donc pour ce il faut suka na malembe donc muto pende azosalama o azosalama mafuta so atika lo biso yo c'est ka savon te ate oza à côté déjà oza à côté parce que moi neti de toi na ba moyi be bato ba chocolat même savon na 10 € wana so oza nango okoloba no mani ko aza na raison mani ko oza na raison savon ya pamba même savon wana soko lobi ozwango sukola ngo même na bana na yo moko toza na deux sortes de savon ya 10 € na ya 20 €. Ya 20 € eza déjà cortel dans zo ba cortel na kotisi ba biloko lokola ba dop wana na kati ba poudre pe eza na kati au moins la que non ezo sukola yo bien même na moi besoin na besoin pour le mafuta te o regarder toujours teinture na yo très très bien attends toi na teint clair boy na moi boy soki de oza na savon cortel o ko so ta vanilla sur la parfum wana so ozo ata ba jaune d'œuf bois qui na kati ata nini yo ba capsule wana bois qui na kati o ko mona pe teinture no pesa nango bien oza na besoin pété ba tampon beta yo on a besoin pété lata ba nini boy bet nga yo na za samba na tika rouge à lèvres rouge à lèvres na biso pesa nango pe 1 €. Biso makambo nyonso eza ba moins cher na nango ya ko griffer yo mbonga poto mto ya pasi nga na bandako ya ko griffer yo na ya koloba ndoki non na tekelo savon na 45 € mais na liboma na le tekelo savon na même ya cortel wana so mutu so azonga tekelo na 50 € nde nazo so ba contact ba tout so ako double prix na yo kiloma te on a africaine union surtout tayo rama nazo lo bate bobo kwa kilanga ba fleur non nazo tali so vraiment que non lelo na zalate na internet nde nazo stopper oko so mabisomba somati même numéro ni portable na ngango ngana kimaka nde mtungisi messenger na yebite ko travailler otindi photo mani ko ba oteke na nge loko net na oteke ko sauver maman moko amoni na ye ni glutation moins cher yo toto so mani ko glutation no ba 30 boy ngape na bi mais aye ko mona ngo mai na kati mai ngabia donc ba betia ngombata kaka nde yango nde nalobaka ke non biso nyonso batango makambo ba mafuta bo nani esili te boko mona bato banobimisa yo makambo mafuta mais pourquoi nazoloba boye basi baafricaine ebele bamisusu baza fidèle te yango boni baposona bino mpe ezobebe nake kokanga moko kuna mutu moko atie mafuta boye azoteka mafuta États-Unis boye na bamama misusu balandaka nga bazotuna ye combien naza intéressé siko ofona bi moni mama oyo ntango mafuta ali kobeta ye akozonga siko epa na nga mani kone tala tashi boye tala awa na nga boye eza soin te biparola bilandalanda na bindimandima oyo ozala ta fidèle olobi ke non nga nasombaka biloko epa ya mwana mwasi wa non
po motema mpe eza précieux oyebi te nayi nakomaka neti manikolo ngai soki olingi okoma neti ngai eza problème te ozala makasi na terminateur na ozala makasi na basavo cortel ozomona eza ni pembe ya tonga te bato kutu babeta batonga maboko na bango ezala nango boye te mais oyebika namoni tantine wana ko mama Solange Bula nabi siko omoni pourquoi nafutisaka siko consultation 50 euros mpo moto aboye asa azwaki déjà conseil mosusu ozwaki ntan na yo ya koyebisa gratuit aza patiente te donc azwi poso na ye akomisi yango ekomi lokola poso moko ya kobaye mpo ndako mutu nyonso na internet bapiblicité ma mafuta nyonso na bainternet donc yo fo bando kokoti yango na kati ya baposo na bino bomona bato nyonso baza nde mona motema boyika mpona na bandolo baverité ya bato misu bazosolicite nga mpo bamisu bakosenga nga terminateur bakotilo javel na kati bakoki te misusu basoma bamafuta baaside batiela bango na kati mpo batela oui ou non omona mpe sera yango mpe atela mpe boye omona poso lokola nzombo mutu bato misu banda boyebanga bomonanga na changea soki bomonanga pourkui na changea te mais batantine mosusu mpe oyo bakoma kozala fidèle nanga oyo batana mama sociale abi nga mama Nicole parce que poso na ye échangera te botika vraiment boexcuse nga bamama na nga na ndenge ya terme na nini aloba botika vraiment kindumba ya poso na internet kindumba ya poso na ndenge ya internet ya mafuta eza mabe tout le monde itaza na motema ya kocomprendre yo boyeba mpe makambo baposo kokenda mpe kote spirituel okozala na poso no bien mutu ozo otegelo mpe boye karashika bazwi babeti yo penya poso penya ebeti yo mpe mbata faute eza ya nani faute eza ya yo oza na manque ya discernement oza na besoin kaka nde aza pembe boye nakoma non kokoma deja si napesa bapiste salaka gomage ya miliki mungwa nido kasi bamoma yango yango oti ya baete donc il faut bima déjà ozwi déjà miliki na yo ya nido ozwi déjà mungwa na yo sel de mer lutu moko ozwi déjà bamaki na yo jaune wana na blanc wana nyonso osopi obeti yango bien opakoli penya na nzoto na yo ofandi penya ekauki lata peignoir sala misala 30 minutes 40 minutes kekota na douche omona penya ndenge ezosopa yo basalite nyonso ozala moto ya chokola sikoyo soki ozwi mafuta nopakoli okobima tentire te biloko moko ya simple maki eza ya yo moto okesoma na supermarché miliki okesoma na magasin africain ozomona mungo osombi na Lidl ese ngai na kosombelo mais mpona nini kindumba molimo boye kindumba ya poso na Facebook na internet omona bamisusu bamona oyo te mais ntango soki baposo yango ebebaka amoni tantine moko kuna elongine bien te fimo bemani ko moto azoloba makambo ya poso aye kotungisa nga bozomona sikoyo babiloko ako bozomona bandeko misusu bamama misusu bobilingaka te nazosa bino naza nzambe te to naza nani te me nga monoko na ngai mpenza nazosa bino mpona loba lukuta ezaka difficile nazalaka très clair ozomona yeba yango c'est pas tout le monde na monde internet alingi yo c'est pas tout le monde bonjour maman Françoise Boama c'est pas tout le monde alingi porte-monnaie na yo ezala mpe na réserve c'est pas tout le monde parce que babiloko nga natekaka c'est rien basavon oyo ya ba 10 euros nazotia wana bacortel wana mutu mosu otiela wana 10 euros te ata savon sepe ozwango mpe na 45 euros bacrème wana oyo ya batampon wana ozwango mpe biso 45 euros ozwango epa nanga ozwango na 20 euros te bongo pourquoi bango bamisusu bazoya wana na soif wana ke non toyei totravaille na yo mpo bamoni ke non bamisusu mpe nayebi ke bazoya kokomande biloko epa na nga déjà na banimero mosusu mosusu aza deja moto atekaka mafuta mais ayeli aya na nimero moko boye maa Nicole nasomba terminateur asombi mpe ata ya 50 euros ya 100 euros akoma kosomba na ye terminateur acomprendre gabi eloko nakosala yango business mais na oyeba mpe teke non moto mpo banoir baza bongo bato mosusu omona boye ata na basuisse na mboka na fandaka afingaka nayebi ye mpe mosusu abudaka nga me nzoka asasomba terminateur banoir baza bongo mais oza affaire à qui na internet ça c'est poso na yo c'est pas tout le monde va confier à poso c'est pas tout le monde aime sur le que non comment cause apprécier na poso na oji maman Marie-Hélène cause apprécier te omoni poso eza lokwa libumu
soki na libumu na yo olesi libumu na yo n'importe quoi okosala diarrhée moni poso na yo okotisi expérience ya mama Nicole oke osusu kuna ndenge eza wana okotisi lisusu mosusu yo moto odétruit poso na yo après sikoyo oyeba teke no poso esengaka likambo ya maîtrise comment kozala na ndumba poso na internet na ma français bonga na moni pe mama moko alandaka nga azotuna nalingi mafuta wana obi na bime mwana mama oyo soki elongi ne bebi batampo babebisi ye na mafuta wana babuto bapesi ye akozongaka epa na nga maniko elongi ndenge ebebi sunga ngai sosopo oyebi soki kena futa 50 € consultation afuta te mais afandisi poso ne tranquille te mais nga soki oke na YouTube na nga tozokenya ozopenya temps ofandi biloko nalobaka po biloko ngai nalobaka yango nazosalela ngai naza te neti bato misusu te omoi bafie batekaka mafuta bazala na basnapchat okomona ye photo normal te omonaka comment yo otekela bato mafuta snapchat comment yo olobi ke yo osala mafuta comment maboko no ekozala mwindo ata baawa bakati awa comment moni bakentosi nanga bozomona okaza kuti moto abota maboko me bozonga na bafoto comment yo ozoteka mafuta comment koresir maboko te maboko no eza mwindo mais basi bano rebele pourquoi nazoprofite boye po eza journée na bino non bozala ba une femme oyo baza sage bozala te bafemme oyo baza basentimentaliste neti bafemme oyo bible ezoba baessence moto akomemona mopepe okei moto akomemona boye ekei non epi bolinga bainfluence te neti ndeko moko abimaniko tokobalwisa terminator oyo boye bazolinga kutu bazwa terminator emisu balatisa yango emballage ya or mpo yo monake awa vraiment mafuta one kaka ezaleli emballage nango ezokoimpressionne non même nzambe alokotaka moto oyo or moko eza salite oyo eza na sens te mais valeur eza place wana faut ça très attention coucou maman Rita parce que bientôt ozomona nazokanga yango moni mutu oyo aza na mbongo na ye disponible akomande terminator okomande basavon na yo po 50 € yo kozwa 5 savon wana eza 50 € ke kozwa savon côté moko na fille moko moni internet boye atieli yo baemballage clair bato boteka mafuta bolimisanga mais moi je préfère encore tuna loba vérité à cause na bino bobebisi bato wana bazozonga epa na nga bazokoambete nga bamisusu baza patiente te bato mosusu nde baza wana baza na besoin ka poso na ye bonga bino bango bafuti bambongo epa na bino ba 300 € bakomande bamafuta mosusu moke boye pomadi moke boye 45 €. Mais bochoué bamisusu mpe bozokoechoué botika bango na barouge bozotika bango na babouton batache emiso oyebisi eke non oyo eza eloko ase ya misu boye eloko ase ya misu ko ndenge eza boye eloko ase ya misu ezalaka te mpona koprotege se ya misu na yo yango nde nazoloba omoni nde to wana bamoto ebandi boye mosi oke osukola pakola na mafuta nyonso to awa tututu oyo elongi kosimba te fungola porte soki omoni douche eza moto bima na balcon soki omoni balcon te kei na chambre ozelisi mpe elo parce que baport ese efungwami titimagine ke bato babetaka batiaka batibe wana batiaka bagele wana ebelebele amikangi na douche moto wana aye lisusu devant miroir na ye azwi lisusu mafuta ne elongi pakataka mais c'est tout à fait normal ici ezala fatigué ntango ozobima na moto ete alepan ebeti yo et puis si oza moto oyo oyebi kokomisa makasi te parce que normalement na été oza na besoin ya koutiliser blanc d'œuf na sucre parce que pour protéger yo awa baserne oyo ezala toujours makasi donc protéger yo surtout bamama na biso ya ba 50 ba 60 ba 70 donc biloko nazosala bino eza très important blanc d'œuf na sucre ekogarder toujours ekoréveiller toujours elongi na yo surtout na bamama bamoyo donc mutu oza na besoin te mutu influencer yo mais so naza koloba boye na oyo nazomona na coulisse bato nazodiscute na bango bato bamisusu omoni ngai na moto esprit parce que bato mosusu oyo bazosoma baterminateur na ngai ya meme na bato bateka mafuta naisa bino vérité omona oyo atekaka mafuta
soka okosa bato mosusu kuna ye dia maboko ne bandi bomo ya terminator yango nalobi ese bokanisi bato nyonso tu na mokili bakozalaka neti nga to bokanisi bato nyonso tu na mokili ndenge eza wana akolinga porte-monnaie na yo ezala quand même esila te non surtout nayebi ke basi ya baafricaine na likambo ya mafuta na likambo surtout baoyo balingaka teint clair eza lokola drogue epa na bango donc bakoloanie ke non eloko boye azwi mpe mbango non une fois sikoyo baposo na bilongi na yo elongi no ebebe mama kosala fiere yango ndenge maboko na yo batumbi osala fiere yango ndenge surtout makolo na yo babebisi na bamoto boye bandi boye toza besoin banini boye eza na bomoni liboso nga bagomage simple gomage oyo nazoyebisa bino gomage moko oyo ezali mpona po ya baafricain mutu moko mbasi ya baafricaine mutu moko te oke na youtube obi te pomme de terre mbala nini boye gomage miel non miliki wana ya nido wana bamaki wana na mungu parce que mungu anetoyaka toujours na nzoto mungu azalaka wana netoyaka mungu eza eloko moko ezalaka makasi même ata na biloko kolia soki eleki koyoka même tema ezoswa même gomage wana okosala ngo mpe jeune fille na yo oui okosala ngo mpe okoyisa mpe jeune fille na yo asali yango me na nyonso so nazoloba boye namonaki lobi tantine wana c'est dommage c'est triste biso bozolanda bainfluence ya baemballage bilandalanda apres ntango poso na yo ebebi kuna oye epa na ngai epa na ngai mpe so na bandi oloba kende na poso malembe salaka bagomage parce que normalement gommage faut 2 fois par semaine gommage mpenza ya nzoto mpo nzoto oyo ndenge eza wana donc eza na besoin ezala nourrir oza na besoin orajouter bapo oza na besoin te opedre te voilà pourquoi mona basi mosusu omona aza teint clair te na ye eza lokwa moto azobela parce que poso eza na vitamine te te na ye aza na bapembe moko boye ondire moto azobela mais yo mpe moto azotekelo mafuta na photo na snapchat na whatsapp photo donc okomona ye te azala sans maquillage normalement neti ngai nayaka bamateya ya poso ngai ayela yango boye naza mpe na temps na ngai natiaka maquillage mais oyo eza concerné na mateya ya poso quand oparle mpo na tâche quand moto atekaka mafuta akoyo otiela yo maquillage te apres bandi oyebi soki non produit eza ya batache mais eza n'importe quoi parce que akoko bomba mpe abomi mpe poso na ye na fond de teint abomi na poudre yo foza rassurer so yo oyebi soki non te même jusqu'au dos faut tourner mpe boye faut rassurer yo ke non omoni même na mokongo wana faut barassurer yo ke non mokongo wana na awa bakokani faut barassurer yo neti tantine wana asalaki nga pasi c'est triste comment okosala poso kindumba Facebook bongo pourquoi omona moto atie produit boye eloko niongo ezo influence emballage eske ocontenir eloko eza na kati yango nde mama ya likambo place eza emballage te emballage bakotiela babombi na kati mais moi la fidélité soki omoni ke nasombaka eloko ngai nazoba te mpo naza na nini oyo te bosombaka epa na ngai non ngai kutu mutu nazolinga kutu bacharge kita parce que mentalité batantine mosusu ozoloba ne boye ngai so eza mpona vraiment naza na besoin nazwa mbongo ngo neli business na internet mais nablokaka bato mosusu na bawhatsapp te mosusu mosusu ozoloba ne fungola compte ya paypal parce que ngai boye omona tantine mosusu azorepete loka pesaka nimero ya compte na yo surtout ça aussi tala nayebi te na ede ndenge nini bozwanga mikuwa te bozwanga nyonso moi j'ai fait l'effort nazosala kutu pa ya makambo ebele basante oyo nazobakisela oyo na basante na misu poso ozozwa biloko ya ba 10 euro ba 1 euro babiloko oyo misusu okotikala kozwango na internet te ya deya pate mais naoloba mpe mingi naosala mpe plus bomona mama mosusu mama oza na bana na yo ya mikolo tika kotungisa nga ntango nalobi keno compte ya paypal keno to na bana compte ya paypal eza nini bana misusu bayebi bazala basomba biloko na bango na bainternet misusu te epeka nimero ya compte no koma ngai eloko wana neti toza boye mundele soki alobi eloko wana ocontredire ye te so mundele alobi noke madame il faut payer avec la carte yo oyengo insiste oloba ndenge non
mais c'est soit kambongo pourquoi vous savez mon papa africain bande comme mususu ba maman mususu yango moni ba maman mususu obri a bloqué ngana bloqué parce que na lingi mutungi cité na makambo ebele. Il faut respecter les conditions de travail pour tout avancer, tout s'intégrer. Si vous avez un PayPal, vous avez un numéro de compte. Vous avez un numéro de compte. Western Union, vous avez un Western Union. Donc, vous avez contredit ma camunga, vous avez un lingi. Mais ça bien tel. Et ça va bien. Il y a un moment où je peux bloquer bino. Parce que donc au moins m sous terme na yaka boy na WhatsApp ko na yaka kaka natali ba message natali m sous maman moko koko oide ne loko moko boy oyoki maramba santé mais sur na moni mutu moko to so la déjà zunga ta 30 minutes ka aka peut te te pardon na bloqué au moins ba tout pour ba tout musu pene za boy bozo se retrouver na ba problème na bino parce que bozo nga comprendre pe moi na bino te leki na bino te non ça trop. Bato biso ne boza boy pe bo profiter plus wana vraiment faut tout le bango santé bozali bo ba miso poso pe ozu plus yon mo na zolo ba ke non Nzambe atala raté non eloko influence aka non na batala ka eloko bato bazo mona ngone teza na sens te eza langage na lobi na sens ke même dans le monde où il y a internet, même bato balobela ba mafuta partout na ba YouTube. Na ko ça la pause né na bi oui na zo paye ma boy. Mais maman, nga na paye maté parce que pona ba ke na tiki côté kani non, na ozala toujours na contact na bato ba ni ba commander Terminator. Là wana penje ko zala nango. Mutanga commander Terminator, mutanga commander mafuta. Pona sala ka mafuta te et puis na ko sala ngo mutu jamais mafuta. Na kosala mafuta eza eloko grave wana te bozala complexité bozala influencé te parce que lobi ke non tantine fois ça elanga mafuta ba fille azoteka mafuta basala eloko moko te nazosala bino bandaka nazoloba na bino vérité po bato wana bakotikala jamais kolinga nga parce que nazopesa bapiste oyo eza vrai basomaka mafuta omona emisuka glutation oyo kaka oyo ya normal balongoleli yango ndambo bazweli yo capsule bazweli yo poudre batieli yo na kati bazweli yo misu sérum moko boya moke batieli yo na kati pe bamamiki yo 300 €. Nazoso vérité oyo ta po balobi eza base ya carotte kutu base ya carotte mwasi africaine nyonso faut ça très attention na mafuta oyo trop de carotte okozwa babouton ozotache parce que carotte esupportaka biso mingi te ntango moto apakola nde naloba moto ntango apakola carolette il faut atia huile mosusu sérum mosusu. Mais bateau ba biso ba parola carolette na huile nango bazwa ba problème ba poso. Bazwa ba problème ba bouton mingi na ba tache parce que ya ba poso biso et supportaka vraiment carotte ezala dosé ezala trop te. Omoni, ya omona zolo ba ke non ba koya kotelela yo bité parce que o sala mafuta na yo moko. Eloko grave vanizate. So o te mani ko ne longi na parola mafuta mususu na nzoto na pakola mafuta mususu ba bisu baza ne longi akenda asomba mafuta ya 150 € na nzoto asomba mafuta mususu ya 100 € to 200 €. Mais pas na ngasi ko mutu ya moins cher batu mususu bozo mone na ba conseil ya boy bana batu ngi bateka mafuta est-ce que ba pesa basala ba conseil penya ya direct peut dire bozo l'action te maki boite moi boy sala boite azana temps bazala na temps te parce que baza sincère te ba mususu nazo mélanger te c'est vrai ba mususu baza sincère te na sala mafuta ni yuki soma mafuta na yo moko oyo omoni ana soma ni ko na somi glutation oui ele no ba gravité net baby so boy siko nga na sala mafuta na zana mafuta na nga moko na sombi après na zui na bandi na zui mo ba maki na nga na tie na composer siko nga na teinture nga na bango baleki nga nani poso bo telemisi bo bibo bino ba kiyoso bo ba mafuta siko sans maquillage bon mona ba kiyoso ne ba okima wana bazana ba bouton bazana ba tache tellement ba maquillage yango ya misuso ba ko maquiller oyeba même pas que ana tache oyeba même pas qu'il y a un bouton. Il y a un conseil à nous tous nous soit à mafuta. Quand on ça publicité mafuta, il faut ça sans maquillage. Il faut ça sans maquillage. Pour ton dit non,
makambo ozoloba na biso ke tampon wana écran ma tampon aussi là yo moko nanu banana ko assurer que non tout le monde a besoin de tampon te po toza bato nga pe na kokozwa pe tâche nga naza nango awa mais nde na bana nozwa kaka ni na Terminator nga moko pe ni naza boye ko so na tentire pe kokokita eko pe kokita songo na bango pakoli loko te ekokita pe mais neti boye sikoyo yango nalobi okoza no mpe oza na mafuta te oza Terminator na yo donc ngai nazala wana neti Terminator na ete okotoka te ngai Terminator banda année passé maboko na ngai bato mosusu bazelaki babike no maboko wana ekoyinda to bakristo bomona bakentos botane banoir eza te ondire motu kuta bota mabongo bota bomona eza te ezokende kaka donc ezaka te topakola maboko te topakola yango mpe baawa tokopakola yango lokola mafuta Terminator oui miso namoni ke non epesinga ma flash nazomona mafuta na nga normal mais on azoyisa yo moto aotekeli mafuta oteya tampo mais fo aza sa maquillage fo azala boye ti fo azala boye nga na tie rouge à lèvre na ngai eza na mamiki te couche ya première guerre mondiale te ya deuxième guerre mondiale te ya troisième guerre mondiale te eza te na mamiki yango te naturel mais bango baza azoteka nini mafuta photo Snapchat yo moto oteka mafuta ozoke kokangela bato bafota Snap bafota Snapchat wana ya lukuta bayeba ndeni ke tentire no yango wana normal baoyeba ngo ndeni neti na lokola petite ya nanga moko mafuta ne banda okuta Côte d'Ivoire ebi lakisanga na foto ya fi yango baotindelo mafuta mama fi yango bafoto nyonso tuka Snapchat ngabi nesi mais comment consommer mafuta pa mutu boye pembe normal c'était fi yango ya ivoirienne ah bien vous avez raison Yannick vous avez raison ngabi pardon mama tokoti sikoyo na bafoto ya fi yango mosusu awa nduta mais azotekela bango kisi ya nduta ngabi mais ça c'est pas normal africaine pourquoi baafricaine misu baza na kindoki ya polele ya misu bakasi yo moko nduta na okuta osisi yango to badusalela bato bapodie banduta podie nduta ebanda no esila epai na yo moko yango moni soki oza no na nduta kokende mosika moko te tala zwa kaka blanc d'œuf na sucre wana tiaka kaka ekolimwa ebanda mpenza neti osala neti ebanda kokauka tiaka kaka mais ka mpe kotiaka jaune d'œuf na kati ya mafuta okomona mpe ke non ekobanda koede nduta wana ekobanda olimwa nduta eza nango ka bato mosusu baza eza mpona hydroquinone te tibi te bamisusu nduta ebimaka ya bongo alors mpo batantine bamama na nga lelo eza mokolo ya bamama mais bamama bozala stressage mbongo ya poto ya pasi kobwaka mbongo ya poto na mafuta kaka boye te mpo moni mwasi moko boye te mpo moni bafoto basnapchat nga banda lobanda oloba makambo mafuta nga ti bafoto tu bozomona na tiaka wana ezala mpe traité te ote na balusu yango beza non eya bambongo ya bato tozozwa mbongo ya poto ya pasi mbongo ya poto ezali pasi alors soki omoni ke non oza na besoin mosusu poso na yo ezala très bien mais au moins ezala sage aussi ezala sage na moto elvis yo bandika eza na sisa live na kobloke yo po yo ozoya ozoba bato batika makambo batiko mais soki oke na youtube kuna omona makambo hémoroïde eza kuna makambo ya banini oyo ya bamabumu mpasi eza kuna talaka yango nalobaka biso baafricain oyeba mamoko jugement ozoyeba te moto azoloba na yo akoko aporte implice même na makambo ya santé na yo soko tourne mpe oyeba yango moni bato mosusu na bavie mpe borate bachance kaka boye ozonéglige motu wana ozokritike motu ozoba te motu wana kozala lipamboli na yo pourkua bamisusu bozala mpe na motu na se makolikolo so bazoloba makambo econcerne yo te otiki obimi mais eza na video moko makambo mosusu ekoconcerne yo mosusu okozala mpe mapeka solo okozala mpe monoko solo eza na video moko bazoparle c'est blanc d'œuf koma ezosisa monoko solo oza mpe na video moko mosusu mwasi no abotaka te mosusu mpe ndenge oza mpe mosusu mwana mwasi oza na myome oza na kiste oza na fibrome eza na video moko mpe kuna soko nayeba nani boyaka ka mbala moko bino bosombaka baproduit yango moni noir nde oza boye bamisusu nde kozanga koyeba balobi eza liwa ya ndambo
oyebi mutu to yebi la personne to yebi te musala nini asalaka yango boko tikalaka te vraiment kodécouvrir babiloko ebele bato baafricain mosusu boko tikalaka te okozala mpe wana ozala problème sérieux mosusu okoza mwasi soki bato baloba makambo ese baloba makambo batiokoa to bazokoloba makambo ebe naloba mpe makambo asongisongi okozala mpe oza songisongi ndenge oza wana naloba mpe makambo asongisongi boni bozala bakindoki bindoki na bino bomonelaka baafricain boni bokenda yango mpa mindele te ondire yo oya kosokipaka na bavie ya bato ozwaka bacharge ya bavie ya bato ma mafuta bato to ya bana bato jour wana bolimbisa mpo ntango nakataki video jour wana obike nafandi na otala bacommentaire ya bato mosusu noloba meme makambo ya bana mapeka bato batokaka ya bacitron basavon noir makambo ya mapeka solo makambo ndeni moto mosusu ndeni moto akolongola solo ya moto ya motoki na nzoto oyo namona bato mosusu bazofinga wana bato oyo bakozala solo mapeka te solo ya monoko mosusu akozala na emosomba te to mosusu akozala mosusu na maladi moko te ese ayebi motu nani azoloba na ye to azokritike tala ndenge yango moni bavideo oyo meme yanga meme makambo ya babi virus mosusu ezoya te mais tala ndenge makambo ya baconseil ya santé ndenge ede bato na makambo ya coronavirus bamisusu l'ignorance tue boza baignora bamisusu donc molimo ya critique ekotaka na motu ya bato mosusu oyeba te motu wana na ozoloba na ye akoza itile mpo na ngai na makambo nini soki oyo makambo ezoconcerne yo te peut-être makambo ya mosomba econcerne yo peut-être makambo mapeka solo econcerne yo peut-être makambo biso okendaka toilette osalaka yango bien te okoyoka mpe mwa mwasi ako alobaka makambo nyonso tu asungaka makambo nyonso tu biso boza baignorable edeni ko so eloko etali yo tobimi mbala moko okei kaka isongisongi na balive ya bato okoza pene ozana otekaka nango mpe mafuta ozali live moko oyeba obandi koya koanvute bato bon na kati na nga bamama vraiment bamama lelo eza journée na biso babonne fête ya bamama ebele mais il faut kozala très sage parce que sagesse alors bajournée malamu nzambe azala na bino donc tokutani vraiment prochainement et puis mpona bandeko misu na commande ka nde nalobi donc bozala na patience donc merci beaucoup na koya prochainement na vidéo mosusu et mpona commande aussi vraiment soki nazwi babouteille wana te vraiment ekocomplike nga ekocomplike mpe bino alors ntango nakozwa yango bamisusu nakosala bino signe et puis naza na bambonga bato déjà bamisusu nazwi baoyo nanu nazopesa accès te botiela banga bambongo eza mpona kozala toujours honnête nakoki kozwa bambongo ebele te après kaka yo mani ko natielaki mbongo siko okoli na nga on se connaît bamentalité na biso alors soki nalobi ke zela mwa moke parce que mpona na essaye un peu kose libérer et puis nakoka kozwa mbongo eza na suka te mais eza satan epanzaka bato ezangisaka bato respect, c'est ça aussi les problèmes. Alors bientôt été on arrive nga na kosala vidéo moko na mafuta moko spécial et puis na crème moko mais au côté na internet au sombango yo moko par internet et puis comme ça toko essayer tina ba été aussi là mutu moko perdre teinture nizate surtout ba teint clair mais ba ta chocolat bo essayer ko bengisa Nivea wana na Afrique et ça très important c'est ça bien et ça na pototé et ça na Afrique surtout ba ta chocolat Nivea éclaircissant ngako nazoluka mutu azokenda Afrique amimela ngango pona bana. Merci, bozala bien. Bonne fête. Nga pe na keko fête na ngai.